Ah oui. Papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat et la mise en location. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +200. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une construction. Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les Milinga. Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les Milinga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage de deviens rage. Quand je suis dans le Mbote libota na ngai mbote na biso lelo toye kotala lupango moko awa na yolo na kimwenza mais avant to solola to kena na makadam bongo tozonga awa toza na makadam dans place auto telemi toza na Prince Kimwenza précisément na commune Kalamu na yolo donc oeza Prince euti Prince Victoire Bongolo et donc oeza Prince Kimwenza yango yo et continuer et ke yolo ezo et ke bimati rompangaba au continuer et sika o rokende kuna donc tokota sko na lupango tozonga nani donc awa to komisko yo na lupango na biso to ekotala lupango to ekotala yango yo nde tozomona eza na des appartements o alikolo wana na ebika to kota na kati to décortiquer sous makasi mais ils en a des appartements le pan on a biso bandi place e kabwani pembe na jaune ya jaune wana et qui ti place mer ya jaune et soki donc en fait tozomona portail ya mokie donc portail ya mokie mais place o tozomona tol wana ezali tol o alikolo wana ezali eza annexe moko ba créa wana tozongela yango o eza continuité ya avenue pour mona ki avenue eza propre. Donc, awa, portail moké auto bandé ko betel solo yango mur et puis ndé to bagi lupango bandi awa donc grandeur à lupango na ndenga liboso boy aza 10 mètres au côté moké donc awa espace o basala annexe oyo eza place oyo ezalaki réservé pour na parking donc parking eza pour na 2 véhicules na mutu o akoza intéressé akosomba ayeba ke portail moké ko tikala mais place bo mona tol oyo 3 mètres 50 au CP 4 mètres oyo eza place oyo parking ya mituka ekozala donc bocha portail wana tokota na kati awa siko tozola kisala kati ndenge structure ezali tolobaki ndako eza na des appartements donc des appartements yangoyo et sika okei soro moni déjà split ezali yeba ke courant eza na problème ti bomona lupango eza pavé partout donc eza bétonné partout elinkolo bakke donc mai aivanda rate mai bimanga mbala moko donc espace o eza espace pona bana kosakana moi libanda pona ba locataire yango wana et puis bozomona ndenge eza propre tomata likolo OK dans likolo yango wana eza appartement ya 2 chambres salon cuisine salle de bain oyo ya CP torozongela sukola kisa eza appartement ezalaki appartement ya 2 chambres salon cuisine salle de bain mais ba modifia nde tozomona eza très propre ba modifia de liboso awa place split ezali ba komisa yango une chambre salon cuisine salle de bain mais na ndenge ya sima to relaxango na suka na ndenge ya sima
fallait que la deux chambres mais bakanga babimisa annexe moko na sima kuna oyo pende komoko a vanda kawana. C'est un peu ça. Donc bon mon anda ndenge eza propre eza vraiment très kitoko. Tolobi awa tozana commune Kalamu na Yolo Sud. Yolo Sud ki Mwenza. Donc awa ndet tolakisaki place otolobaki annexe oyo soimta sombi akobuka pona espace à parking. Donc eza espace moko ekoki ko contenir demi-tuka. Espace onyo so nandenga libanda tolakisaki yango wana. Donc na nandenga libanda bo elupango eza espace à 10 mètres soki okeiti place annexe o esuki ozongi boye lupango ekomi 6 mètres. Donc place immeuble wana ezali ezokoma 6 mètres normal, 6 mètres sur 25. Donc 10 mètres sur 25 na espace à parking. Après soki nandenge ya mulai ya ndako ndenge ezali omona keza 6 mètres. Asko tomati omona tomataki escalier pona olakisa appartement ya likolo ndenge eza soin. Donc ndako oyo babandi yango $100,000 à discuter. Lupango eza 5e parcelle na route Kimwenza. Toboyaki kolakisa ba échelon toyebi ki sasa ndenge ezali. Donc oyo eza continuité ya avenue bomona avenue ndenge eza soin to kolakisa pe makadam à la place to télé zona makadam. Voilà. Makadam yango à la place bitukeleka. OK, voilà donc. So compter mapango ko na makadam ti place biso tozali ba 5e parcelle na makadam. Donc eza bongo lupango eza na emplacement bien 5e ekoza ba 5e parcelle na makadam oyo ya route Kimwenza. Donc oza na lupango mona makadam oza na makadam ozomona lupango to kitase. Je crois que to remona yango lisusu très bien. Ba appartement auto lobby wana place na telemi ya 2 chambres ba futaka 250. Bon to balkona na sima na baki to baluka na sima pona rotala espace abadal place badal ezali. Donc na ndenga sima espace ezali o alikolo wana eza veranda ya ndenga sima ya bato alikolo o ya appartement ya 2 chambres salon cuisine salle de bain o ya seto lobaki yango awa. Donc place bomo na mur bleu ciel oyo eza badal te ya pe na toilette visiteur et toilette ya lupango eza na sima awa oyo ya se wana eza annexe oyo na betaki lisolo ya bleu yango oyo awa oyo bakangaki moni ba bloquer wana po epesa annexe na chambre salon. Donc wana tozobima déjà tokende makadam tolobi revenu mensuel pour na banda kunyo soki ezongi normal c'est $500.